Tango na pesa ki témoignage oyo na Dijon ya babandoki bakoti na mopepe ta na mopepe siko yebisaka na kanga vunga unalata masque unalata ni bakota te pata na lati masque babi na mopepe ta na misu bako pourquoi tobele la moto partout alors tango na salaki prière na papa nzoto na biso fwe sonaka soki nzoto na nga esonaki te nga na vanda na bademo azamba nazwa komodere liboso na bino na baesprit amen toloba te ke yo te na ndenge nini moto aza na ndenge awa aza te moko na moko ayebi bisika azonyenda batre tozokoma misala tozokende banani ozosala na bango parce que bao bakolobaka te bango baza vraimen boule baza nini seke baza boule loba basamba nga ntango esalameli nga natuka nazalaki kimia na milobeli nzambe bakoti ndenge nini wana mama Marie grande sœur nakoti na pièce identité ya ye moko ana gene na ye ya prière abondeli mpe nazoloba nekuta azota te mama isanga ndenge tusalobi ka tokutana na balabala donc eloko eza te lo azalaki sire na ye na losambo na ye est-ce que pourquoi nzambe akobatela mwana te kwa obatela te na alexaki une épreuve donc biso toza lokola batémoignage mpona kolakisa bana na nzambe pa ya diable eza na eloko ta kobanga ni biso mpe baza bateti koshe batikaka te donc ezolakisaki tozala bule alors ye alobi ya na ye afingi nga kala yebi mpe ya ne te akebisi mpe nga nayebi yebi te nga biyaka sita akebisi tokotika priere ezotoka alors navandaki na tali nga navandi ayebisi papa nga papa ye bakoti nga nanu ndeni papa simbi nana koseka ngai papa alobi na mama badusuli nga badusuli nga mpe ako nga mpe fona yeba liduso bakoteli euti wapi nga papa eske basili biso tokazaka so lobi papa bongo papa ondima basili papa aza mpe mutu kwa biso fo saint esprit révélé ya bisinga ka mama po tozala sire salaka 2 jours na yo aseki nga bisemie na ye ndima banda totaki veye nabongisi ye tambula ye telema nazosisa 20 heures nga bisemie nyo na obanda tour atongo na osisa 16 heures yango na koprogramme jeune nanga 2 jours avant na programme jeune na 2 jours nazwi na jeudi nango wana soki vendredi nango vendredi otoleka passé nazwi susu ataki moko brusquement mpona ndoto apama nalotaki ntango naloti ndoto nde nauta kotémoigner dimanche mama Marie alotaki mama Eveline alotaki alors tobetanaki bandoto na biso tomonaki yango bandoto moko kitoko ye aloti église ye kuta mpe aloti église nga mpe église na bacimetière esangaki nzoka nde cimetière ezalaki mpena babongisi nga vunga me vunga wana euti obima lobi mpa ya mama Marie na témoignaki dimanche bandeko moko église basombeli ngai vunga sikoyo nzoka nde na vunga wana yango bapreparaki mama Marie na cercueil soki akufi bakofinika ye po asisi témoignage ne te voilà si ce témoignage ne bien na bacercueil na banioko balimi na kati nani moto aye nango euti na ngambo na biso po aza soda na yesu balobi abebisi biloko na bango azikisi biloko na bango alors ntango ngai na ye kozwa taki wana papa asali prière nde cousin ya mobali na nga aye koloba na nzoto na nga ntango asisi koloba nde bomoni batiango na groupe bolandaki bino nyonso nazangaki kaka kimanga bi te nga fo na tiekse mpo naka badisciple batikali nazala omilobela nga mopa yoka nayebaki na nakomi jour yango na bi mama Marie po tozala sire ke bato batiki biso ko yo mutu kolo makofi ezosenga kaka fo otieke yani nga dute ngabi yo soko dute no nga kaka madio te mpona nini tosalango jour aveye te ngabi jour aveye so basaint esprit babi biso une semaine toyebi nanu te ngabi te nakozala fatigue nalingi te ngabi ngai nazobanda yabi nanga na opesa réponse na po 20 heures abengi o mama izanga mpe nazobanda ngabi ok ntango tosambela na papa nasenga ye baprière ntango tosambela na papa apesinga baprière toye kokota 2 jours ase ntango tokoti 2 jours ase tokomi jeudi
ngana lobine ngai vendredi na 6 à la midi ya bingana na ba rendez-vous yo sambela nona liboso pona za la vraiment à l'aise babi OK ngapi na okesala ba course te na sambela na papa na midi wana ya vendredi ta ngana bimi na Yesu koyo na ndako mama Maria ke rendez-vous abengi papa ya mbaki te vers 13h papa zongeli to bandi mela makila nazaki na rendez-vous na 16h ngai na rendez-vous na 16h ye na 16h fazo ndako mela makila liboko lembi kingo lembi position lembi na tabaka da sala wana papa dindami mela makila yo nani kapepuna nazo swana suna mutu ngomba zoba yo peso kozana nzoto bimaka kaboti kangana limbi souci ya rendez-vous elati ngapona déjà na changer on surprise ya fois mela makila tu veux mano impe mapenze comme OK ngabi tanso to matanga na yo ka ba disciple baba ndiko to za ba disciple na